ngai te o ba yebisinga te masapo pe te makambo nga na sala o na mona pe na yebi yango nde na ekofungola nango bana na Nzambe miso mususu yali bakoko batika baliste ya kopesa kambeka na ba hotel oyo bango batelemisa batu batelemisa hotel wana esi bakufa mais na chaque butu baka na hotel wana bandokio batikali bazoya pe kosangana na bango mususu ali bando lukie bandoki ya famille bakotelema bakobundela ye mais soki ameki ko négliger famille ba sacrifier makila na ba leye makila na ba tsango na hotel wana Voilà, encore une fois, un grand merci. Nous avons sur ballon d'Action à DVM Daniel TV. Les émissions Nabino toujours continuer la séance à témoignage. Le tout dans le 20e épisode. Boya beaucoup tabolanda to partager Nabino. Sérieusement, témoignage Oyo et Zosalima. Nanzelia Moussala Nzambe, le frère Daniel, na micro et de Diasso. Nous sommes ensemble. Papa Daniel, bonjour. Bonjour mon frère Dieudonné Diasso. Bonne santé, papa. Oui, santé za bien angolu na Nzambe pote Yesu Kristo nde mobateli malamu soka ko batela te oya ko kengela ko sala musala punda. Soko ozali na Yesu ozali na kimia. Soko ozali na Yesu kati na bomo ina yo ozali na elonga. Soko ozali na Yesu kati na bomo ina yo ozali na esengo. Voilà, ce que vous en avez, vous en avez long, vous en avez Papa Daniel, 24 ans, dans le monde, on a ténèbres, on a été ban Nzambe, bazo tuna mamari, papa odon, bazo tuna babi, tuna Papa Daniel, kindoki, et uta wapi. Ok. Omoni et monde à ténèbres. Tangu diable akitaki na ba inter ya ba ange. Oyo diable akitaki na bango. Siko ba ange wana bazana ba kote ba kitela. Ozomona. Siko awa yo pozenga kindoki za sorcellerie. Sorcellerie origine nango euti pa mindele. Mindele nde baye na kindoki na kati ya Afrique. Mindele nde baye kokotisa kindoki na kati ya Afrique. Pa ba noir. Noir azalaki na kindoki te, noir azalaki na fétiche. Ozomona, akoki kozwa likasa te na monoko, asali invocation bina zoboma nyama moko. Akoti na zamba nyama ana pe bimi. Atie lititi na monoko alobi na zoboma ngando, omoni pe ngando abimi na mai ya bomi. Ozo comprendre, noir azalaki na fétiche. Malgré fétiche, wana peza ba œuvre ya misala ya diable kaka. Mais ezali différent na kindoki. Ozomona, kindoki mutoye nango eza mundele. Mundele nda memeli biso kindoki. Mutu mundo ebana kindenga koinana te. Mutu mundo eba kindenga kotonga te. Mutu mundo eba kindenga jalousie te. Nenga koina muninga koza jalousie muninga te. Mundele nda memeli biloko wana nyoso a memeli mutu mundo kindoki. Batebele baye bakango te. Bakansaka kindoki ezali eloko ya bafricain. Non, bafricain bokoko na bango ya misala mabe na bango ezalaki fétiche. Oyo etali sorcellerie e wutinde na mindele. Nde baye ko coloniser mutu mundo, nde ba memeli mutu mundo kindoki. Ozomona, mutu mundo malgré mabe na ye, asalela ki fétiche, ki bokoko. Ya monda bazunga. O mutu mundo azalaki nango magie noire. Azo créé ba mystique na kosala ba chasse, ba mystique na kosala bilango moni zamba monene. Makota lali na kata zamba na sali mystique na tongo bokola muka, zamba na nyoso babalola yango. Batu babaloli yango bayebani ke do bakoko milimo nde bayeko balola yango. Alona ki biloko mukie tango kubuka biloko akoti na kata bilangana sali bencartation. Ba masango ebime belé, ba manyoko ebime belé a récolter yango. Nde biloko oyo mutu mundo azalaki nango. Me kindoki oyo moni ekomi koyinana, kobomana, kotongana, jalousie, ba haine e wutine na mundele ndaye na kindoki.
puisque kindoki ya na pouvoir te omoni mundele nda ye na kindoki kopesa moto mwendo ozomona moto mwendo abandaki kotika ba porte poelele omoni kala même soke na ba village tout otambo mingi na ba mboka ebele omwana ba village ba porte bandako ezala banda ozala kaka poelele bakangaka te mais lelo soke na ba village okuta ba porte so bandako ya village koma na bakadena nani ayeli moto mwendo kadena eza mundele ye kaka nde moto ekokotisa muninga mutu mwindu molimo ya moyibi eza mundele mutu mwindu ebende bayibaka te ozomona mutu mwindu ebende bayinaka te mutu amemi kindoki omoni sorcellerie mutu akomi koyina muninga ne mutu akomi koluka kosala muninga ne mutu mabe mutu ayene eloko wana sorcellerie eza ya mindele nde baye na sorcellerie tokosala témoignage musu tokokitabina na source nango mpona kolobela sorcellerie mindele baya nango nde place d'origine ya kindoki donc sorcellerie omoni kindoki oyo ya koloka na butu mutakala bato babandango eza mindele nde baye nango awo ezali d'origine na bokoko na bango ezali sorcellerie omonaka te ke mundele ana sorcellerie meme na moi éducation eza te mama boti bana me azotambola na sous-vêtement na soutien na miso ya bana ozolanda or que et pas na biso na culture na biso bafricain eloko wana ekosalama te po eza sorcellerie surtout na monde ya sorcellerie okomona papa moko avandaka mutakala na torche ni na balabala azoloka nde bato wana bana quartier mama mo bana quartier bavandi atelemi aya tomboli maputa komo suba azoloka nde bato mutu moko na nyongo na ye ayi alobi lelo soko futinga to kobomanga wa komo kata bilamba kotika na sous-vêtement na soutien azoloka bato eya sorcellerie mais pas ya mundela azotambwa na ndenge wana donc eza ba signe yo laksa keno mundela lokaka même bato na ye même na moi bato même na moi boy osomona puisque sorcellerie e utinde na mundele nde mutaye na kindoki tokopesa ba détail nango po eza bokoko ya mindele kindoki ozomona kindoki ya butu eza bokoko ya mindele. Voilà, à retenir que kindoki ya butu eza bokoko ya mindele boyoki na basinya kindoki tokotanga okomona songi ya na kati na basinya kindoki mwa tokotanga wa salité za na kati na basinya kindoki tokotanga wa okomona jalousie za na kati ba ene ya na kati nyonso wana eza misala mindele te soki lelo ba pays ya Afrique ezobomana eza mindele soki lelo mwa pays ya mukie oyo bazokosango emeka kobundisa pays ya mune lokola RDC bazoyeba te ke nzamba na ngambo wa RDC kofina yango puisque kala mingi te nzamba azopesa mwa mboka wana mukie na maboko ya RDC zofina yango pona songi ya mindele donc songi eza kindoki na basini wana donc biloko wana nyonso muta memeli biso ba noir eza mindele sorcellerie uti pa ba mindele. Voilà, donc vous comprenez en gros papa azo expliquer biso papa donc toyeba po nini ndoki azaka na facilité kolia mutu akolia papa na ye akolia mama na ye so kaza mama ou papa omona azosisa bana na ye facilité wana bopete wana kolia mutu mawa pona nini ndoki azalaka na mawa te lingala nda bien olinga kobongisa yango wana ndoki azalaka mawa te ya kolia mutu pona nini question oyo ezali malamu ezali na mabote ebele na bokoko na bango sorcellerie ezalaki bakoko wana basala sorcellerie bakufa deja mais batika liste na libota na biso mwana nyonso bokobota o bomoni azali na étoile il faut bolia ye na libota na biso libota nyonso ekobotama soki papa za na ndoki te mama za na ndoki te boluka bobebisa mwana moko na libota na alia papa to alia mama donc eza ba liste oyo esala medical ekomama sikoyo mutu tango azokende koloka na butu azomona ndenge bazoboma bato azomona ndenge bazolia bato tango ekokoma na tourno basengi yo bayebisi oke soki opesi te omoni ya biso ndenge tobomaki na misu na yo po tolia ye ndenge tobalusaki ye nyama tobomi tobaluse ye nyama tokati tolie ndenge pe yo tokoboma yo awa tokokataka to tokolia yo soko pesi biso mama na bino te mwana siko ya bangi puisque déjà participer na kati ya babatoire
amoni ndenge bazoboma ba ndenge bazolia siko na tourner ba yebise pe soko pesi mwana na yo te yo nde pe tozoboma yo boye to basonyama tokolia ndenge tolie ba misusu kubanga wana na moya kozala na shwate kaka na butwana obina ndimi bozwai olandi ye moko mutapesi ko autorisation bakopesa ye munduki to kibota to flèche azwi yango atali aluki ndoki nini oyo azali pembeni ya mwana na ye aluki ndoki nini azali pembeni ya baboti na ye apesi ye munduki wana to flèche to kibota kamata kende beta ozomona tango akokamata yango aki apesi mutu wana pa kozekite po azekite na ordre na ete azekite na ordre ya mama mwana wana azekite na ordre ya papa mwana wana azekite pe na ordre ya mwana wana ye moko abomi papa na ye abomi mama na abomi na bale ye na botu ndenge wana omoni mususu peza na baliste eza na bandoki o bateka libota chaque année bakota makelemba omoni na kati ya mabota ebele okomona mutu musu alobi biso na libota na biso mutakufa kazate libota na biso eza bien ndoki azate liwa azate liwa ezalaka te me na libota na yo eza na mutu moko oyo akota likelemba ya 40e personne na kati ya 40e personne wana chaque année na likelemba na bapesaka mutu moko siko ya koki kozala 40e personne ta koki kozala 30e personne chaque année aliaka batu na mabota batu bapesaka pe aliaka siko pendant 30 ans wana ye akosala pa kufi na 25 ans akufi me nyongwa likelemba wana etikali epo akufi wana bokunda ye chaque butu ayaka kozonga na ba réunion likelemba wana tangu ngonga ne 30e personne ya 30e année il faut pesa ekoki azu asali nini asede apesi mutakufi na famille famille ekomi kopotana c'est que mutu boye mutabomi mutu boye bomi orke eza na ndoki moko akotaki likelemba azalaki mutu ya 30e personne o falaki apesa bino momonaki libota mutu azokufa za te metango 30e personne akoki mutu akufi mususu na makelemba banda kopesa chaque année bato mibale to misato baliaka pozana ba makelemba bandoki o mususu bakota makelemba ya butu ya kindoki bapesaka 2 personnes 3 personnes mabota wana ezo sibir lelo bazoluka bayeba na kati ya libota na biso ndenge nini mbula moko nanu ekoki te batu bazosila na kolandana na kokufa boy nani azolia batu bien aimé zongisa Yesu na motema na yo témoignage oye kofungola yo misu témoignage oye kolongola yo na bowumbu témoignage oyo sokola ndiango numéro eza affiché ozana baka ozo passer na libota na yo ko hésiter te benga Yesu Kristo aye koluka yo na nzela na témoignage oyo omoni sikoyo chaque année baliaka 3 personnes ndoki wana kotali kelemba wana na likelemba na baza mususu 70 personnes yaza 50e personne chaque année baliaka ndoki wana akozala na bomo ito akufa mais na réunion bandoki ayaka tangu likelemba wana ezo salama pandali kelemba wana ezo salama ndoki wana komi na tour na ye ezaza na bomo il faut pesa na ne wana siko il faut pesa bato misato poli kelemba na bango ezali chaque année il faut bato misato bo pesa balia ozomona alors akobana na mutali boso apesi omoni ko mutakufi na famille mutu ake nanya salibwe 3 mois après mutu mususu ko liboto bakomosi les anini okomona pe na kati wana bakoki kotindela bino antenne ya bandoki moko alobi te bato bakufa na famille bokendo talisa bozokende pa nganga kotalisa nganga wana za ndoki tokoya kolobela ngo tokosimba wana so na bosani o rappeler nga wana
3 mois boye mutu mususu akufi libota bato bakoma osila matanga pa elandani so mutu mususu akufi liboto bakoma osila na ane moko bato misatu bakufi ndoki wana kotaki likelemba na likelemba wana baliaka 3 personnes par année omoni mingi tango monaka ba fête za na mboka nete mukalelo fête du travail bino bo fête ngo na moi férié na butu pe bandoki bana fête du travail ya musala na bon nyoso za kana moi na butu pe bandoki basala kango ozomona donc chaque ba fête wana passer bazo sengo ozopesa moto no ozolia donc moni libota wana na ane moko bat bakomo ku famille bale misatu minei musu mutu wana akotali kelemba wana azate sia kufa bukunda mena buto ya karenyo libote koti na désordre nani azo sala boye nani azo kabalibota boye okomona tangu libota misusu bakoluka batelema na mabondele misusu bakoluka bakenduluka ba science élevée bandokiosko batikali na vie bokota réunion balobite totinda teni moko andoki bakoti na teni moko andoki akoza la membre akoza la mwasi ya moko na bino na libota akoza la mobali ya moko na bino na libota akoza la pe camarade ya moko na bino na libota mazandoki batindi émission aye pano alobino tokine non pa nganga moko na zaka makasi tokendo salsa silisa bandoki ya famille moko tokendo talisa ndo nganga wana na bango bazana complicité ponganga na ndoki bayokana ke si babongisi na butu malamu bokepa ngangana asali ba cérémonie ok boke komi kabali susu génération mabota na bino bien pona kokangama nganga wana koloba bon bokende mutu oya sali boye bokomona inaneze belé tokosilisa bango na koboma bino po bwana ndoki te bozongi sikwelo konine koleka bakobenga bandoki ya famille papa na famille mama bike boyebi ke loko elinge kosala boyeme boyaki da tobaki bato bakufe foto ko kisango bozana ba makelemba o boliaki fo bo continuer kopesa alors il faut to ramasser lisusu bato na kati ya libota to boma ekoyeba na ke bango bato asisi bato orke sikoyo bandoki ya famille bakozwa bato wana o batie na liste ko bomba pesi bango panganga nganga siko kosala ba cérémonie akomi ko boma bato azoboma na baza ba innocent okomona mzu mama bato asambela kana yazani na ndokite papa bato ani na ndokite balandi e corps babomi place no boza bien ye mutalia komoni malobanga ngalobaki babandi kosila mama moko kuna corps noko moko kuna corps ok vrai acteur o asala makambo wana akoki kozala na bomoi tout comme si akufa et puis asala ngoye moko te na complicité moko ya famille ezala ki pe na kati ya bandoki ozomona alors mususu yali bakoko batika ba liste ya kopesa kambeka na ba hotel oyo bango batelemisa poeza na ba hotel oyo batelemisa na ba famille na famille na biso basi nyonso baoki kobala te ata zwi libala fwa kufa soki mobali atingami ye na libala mobali wana pe fwa kufa bakobota bana me bakobala te po mibali na bango tokobalisa bango kaka na butu batelemisela ngo hotel wana siko chaque année liaka makila ozomona alors bato batelemisa hotel wana esi bakufa mais na chaque butu bayaka na hotel wana bandoki oyo batikali bazoya pe kosangana na bango na kati ya hotel wana tangu bazoya kosangana bango na kati hotel wana turoyo tomwe tozolia mutu na famille bo omoni mutu na famille wana corps balieye bapesi sacrifice na hotel wana o basala po hotel wana ezala toujours fort po basi bakoka kobala te bazala kana mibali ya butu ane wana tokota na liboto tokolia na liboto bazu mutu mona libota wana corps bapesi sacrifice na hotel wana puisque balakaki na hotel wana mobali moko te aoki kozwa musala to vine bonga vi ya mibali nyonso ekozaka ya kolela chômage batemisi yango hotel wana emelaka makila donc chaque année bazopesa mutu moko na hotel wana po asala nini amela makila wana ozomona ndoki abomaka mutu lisusu
bavandi batali tomoni mwana ya kingani wana komokoma na mbongo akobongisa papa na ye akobongisa mama na ye mama ne na papa ne bakozala na vie ya bien biso tozala na vie ya pasi mama ne na papa ne bazala na vie ya bien ndenge nini il faut toboma bango toboma ye papa baluki mwana na yo yo pe mama na vie de prière te mwana pa na vie de prière te mais nzamba komo pambola au lieu mama bondela ka pona mwana nzamba bato bombete bandoka famille basai nini balieye pona haine ndoki aliaka mutu na objectif alieye pona haine sino tende ngalira komo ya nango wana akobongisa mama ne na papa naye po boje komo ya e komo kwa babomi mutu wana omoni mosusu pe ndoki akoki kolia mutu o mankaki document ko na kati ya famille oswanisaki chef wa bandoki moko na quartier ake koluka bandoki ya libota no a coopérer ebo pesanga munduki na capable ya kobete na bomayenga bo pesanga pourcentage ndoki na likambo kolia mutu na butu asalisa yango masekite lokono oswanaki na ndoki wana ya quartier apesi passage bapesi kibota yenda seli kibota sani abomio po oswana kina ndoki po ndoki soko swani naye ndoki soko bundi na buto akoluka po abomayo okotelo coopération na bandoki ya famille nayo orke ezana bandoki mususu a quartier balingaka te bandoki ya libanda ba ko déranger bandoki ya quartier na bango babundelaka pe bata quartier na bango mais soki komi likambo intérêt bandoki basedaka po bompe bana pourcentage puisque ndoki aza lokola nkosi babokolaka nkosi te eza pe na batu musu azala na nyongwa ndoki olia futa ya melaye ndoki asenga ti alemba azwi dossier wana plainte wana apesi yango na réunion na banga bandoki ta muto yo azwa nyongo nanga aboya kofutanga na posa tolia ye na réunion bandoka ba bon loko aza makila bato ya azwi nyongo na to luka famille na ye baluki famille no na butu famille lobi to lukake to zwaka ete loko za na nyongo no sandoki to profite to sa nini to zwai baluki pe basali nini balieyo po ezali intérêt ya nini ya kindoki Maintenant na ka que un document a coopéré bon mais bandoka famille wa bobe habité to boy balingi na mwana bon ezala kapé ezana fin musu bana kindoki mais kindoki na bango e ali pour na ko protéger famille mais chaque année le quoi kindoki na ba tel misel nango hôtel bango moko ba pona ka muta ko pesa aleka sacrifice na nzela kindoki wana ezana bandoki musu bakunda hotel bakoko wana basala hotel batika kindoki balobi kindoki na sa famille oyo tozana ngo to bakopesa yango ba sacrifice na hotel mais to poni mutu moko to pesa ekodi ya bozwi ba pesa mutu moko bozwi ye pa e bateke ba pesa bozwi bozwi wana ba pesa ye bazwi ba sacrifice ya betwali ya bato nyonso na libota na bozwi ba sacrifice yango na hotel wana siko ezopesa mutu wana bozwi ndenge ezopesa mutu wana bozwi soki mutu wana kaka ameki kosundola famille kosalisa famille te ba sacrifier makina ba tien hotel wana ale ba poni su mutu musu na famille ba pese kodi ya kindoki wana dozo mona mutu akomi ko fuluka eloko nyonso osala comex musala azo fuluka mbongo azo miye ba pete famille de ba ponie candidat na réunion bandoki na butu ba pesie kodi ya wana ya mbongo ozomona tango sela ngo azolesa famille apona famille soki ondoki mususu alibando lukie bandoki ya famille bakotelema bakobundela ye mais soki ameki ko négliger famille ba sacrifier makila na baleye makila na ba tsango na hotel wana ba juisu mutu musu ba sanini ba ponia remplacer ye okomona siko kaka mutu wana nde mutazana bozwe batu nyonso na kati ya libota ya kokauka po bazwi betwali na bango nyonso ba sacrifier na kati ya kodi wana omoni ndo moni bondoki mususu yali ba protéger kalibota mais ba ponaka mutu moko chaque année ya kolia po ba sacrifier makila wana likolo ya hotel wana ya kodia po hotel wana sala nini et fonctionner toujours puisque monde ya ténèbres monde des esprits ya diable et fonctionne kana makila Voilà, Papa Daniel, na 20e épisode de Tozan Témoignage, tu as une question retour.
Donc, quand tu me la question, il y a continuité à témoignage, Bisikawa, puis papa, Pevalongo, Koufa, pasteur, tout ça. Et bah, mais tu m'en as témoigner. N'a tout la question, ils aboyent. C'est qu'il y a comme un dakindo qui n'a koufi bongo. Bon, récupérer qui am naïe et qui a servitude ou bien à l'imouen carbon, boye, pété place, am nekende. Nzambe alobi na biso na Matthieu chapitre 28 tozoluka yango. Matthieu chapitre 28 Nzambe alobi na biso abomaka corps pe âme bana Nzambe bakotanga luka na Matthieu chapitre 28 so bena intina suka okomona Yesu Christ azoloba azali Nzambe azali na nguya ya koboma corps pe âme. Nzamba abomaka bato mabe abomiye abomi corps na ya abomi pe âme histoire ne pe limwe po milimo nyonso ezali ya Nzambe soko tali la plupart ya ba sorcière ba sataniste ba féticheur ba kufa mingi ba mort subite Nzambe nda boma bango Nzambe nda boma bango papa Daniel toute une sous-question est-ce que le lot ko ba que n'habité niveau ni kindo na monde à ténèbres kindo ka cause à niveau ni. Bon, na monde à ténèbres, na ba science nyonso ya ténèbres, na ba loge nyonso ya ténèbres, kindo za loge ya C, parmi ba loge nyonso. Mais attention, tozali na trois sortes ya sorcellerie. Tozali na sorcellerie ya monde précaire. Wana bazali bandoki o balokaka na ba quartier to ba village ba déplacer kate. Bazana niveau moko ya C. Pour ba déplacer, il faut na autorisation basocié nganga moko to charlatan moko to sataniste moko to féticheur moko apesi accès à laisser passer pour aya kishasa ko sala mission zanango oui bazana ba laisser passer puisque sinon te na nzela tango zo pumba ko kuta na milimo besprit ya besprit ya de l'air pour besprit ya de l'air pe ali ya mystère de l'air ba bloqué akolekana akokutana na milimo ya mupepe akukutana milimo ya bazamba akukutana milimo ndenge na neto bandoki musuba obundisa ye mais soka na laisser passer koleka rapide tozali na bandoki ya monde tout court bandoki ya monde tout court ba basalisaka bato mariage pendant la nuit ya sorcellerie déjà kapona ba mari de nuit ya troisième catégorie et tellement kambo kindoki puisque la troisième catégorie et ya ba mari de nuit ya C. Et ezali na sorcellerie ya monde à vautour. Monde à vautour ezali sorcellerie pratiquée avec magie. Donc mutana koza la ndoki mana magie noire. Ndenge pasteur pe valongo wana zalaki. Mutu muso akoza la ndoki azali charlatan. Mutu muso akoza la ndoki ape sataniste. Ndenge ngomoni nazaki sataniste ale ba kopianga sorcellerie. Donc akomaki sataniste ape sorcier. Ozomona donc muto a un monde à voto a un sorcellerie moko très élevé sorcellerie sans limite akolongwa même awa ake koloka na poto ake ko boma pe muto na poto azongi pe puisque les sorcellerie à monde à voto. Papa Daniel tant mono akomi koloba mono akomi komisa ba secret papa Daniel grand maître o akutana Lucifer o avec un esprit protecteur peu na doublir à Kiminotel. Comment yo grand maître wa ngande na kimaki no o kimaki yo maître mais eloko de nzamba bimisi na poisson moni kindoki soki kaka secret déjà ya sorcellerie et yebani makasi nango silaka puisque population baza force nzambe et senga kinaki ma poso ke église bakende ko buka église ape valongo wana malgré pasteur wana kufaki. Papa Daniel malgré pasteur akufaki c'est pas grave. Question moi sous kaboto connaît témoignage oloba ki que yo mutu o invoka ki Marie Marduel Marie Marduel tant akiti pona bo banda la démarche wana siko papa wana azaki ndokimeye zaki mbalgo samo na Marie Marduel. Bon omoni monde à ténèbres est vaste ya zalaki na sorcellerie pratiquée avec magie noire na kata monde bazunga ozomona chef abandoki na mwamba mobimba mazalaki pe féticheur aza pasteur maza féticheur azomona makambo azolobela batu makambo azobikisa batu makambo alors na monde bazunga ezali pe na ba maître spirituel nango omoni Marie Maiguel azali maître spirituel oya tali bibale nyonso ya monde or que na kata monde bazunga ezali fétiche na kata mokili boye na mabele na kati renyaka na kati bazamba eza pe na ba maître spirituel nango lokwa ba pakalowi bazali
bapakaloui kepelembe joma chichi donc eza centre esprit ya zamba ozolanda ya zamba africaine ya forêt équatoriale ya azalaki na bango azalaki na esprit wana omoni bango nde ba maître na ye ozo comprendre eza neti ngata on a salaki 12 ans na lobi yango na témoignage na ebaki Marie Maïguel nde Lucifer mais après cela nde na ekoyeba Lucifer mais pendant 12 ans na ebaki nde grand maître mais après cela na ekoyeba Lucifer nde grand maître mais or que ça Lucifer teza na grand maître moko kombone Jésus Christ soko ndimeli vino e fait changer. Papa Vasco, avant de continuer, est-ce que les lots vendent à Mabo regrettera pas à New Alexa 24 ans et Rossel la diable regrette à moi passer na regretta kamakasi mais nzambe ndatinka kingai pona bandela témoignage bana nzambe balanda nazaki mwana mosali ya nzambe ndatika kingai nakende kokota na monde à ténèbres donc atinda kinga ambassadeur kuna nakende ko découvrir makambo nyonso le kaka kuna ndenge ni diable aza kokanga bana na nzambe ndenge ni aza kobebisa bavia bana na nzambe ndenge ni azoboma bavia bana na nzambe nzamba tinda kinga na mona abomaka bango na nzela nini abebisaka vina bango na nzela nini nzamba tinda kinga na mona pona ya kofungola bana na emiso omoni nde nakendaki ambassadeur nzamba tindaki nga nakende kotala namona nayeba pona ya kofungola bana nzambe miso puisque natika monde wana na makasi na ngate na volonté na ngate nzambe nda sembola ki loboko na ye na kati ya libulu ya ténèbres a récupérer nga transporter nga aye na nga na lumière nda tindenga lobi kende loba oyo mona oyo sala po makambo nazoloba oyo eza makambo babeteli ngai te o bayebisi nga te masapo pe te ya makambo nga na sala o na mona pe na yebi yango nde na ekofungola nango bana na nzambe miso soki ka koyebi ba secret o nazolakisa oyo okoti na vie de prière yeba ke nguya na nzambe kokita bandoki nyonso alibota no mabele kofungwa mekomela bango na kombo na Yesu Kristo. Voilà, Papa Daniel bakezana na bana mususu neti na yebi mutu moko ba fe atika kindoki maboya na bia atika kindoki na age moko boye ndenge moko ali yoka na ebisa yo kindoki eza malade. OK. Voilà. Esilaka. Moto atretaka kindoki po esileza Yesu Kristo na mafuta ke na maite Bible lobi milimo ya bana eza na maboko ya baboti na bango mama yo mwana babebisa balesa kindoki tokwa kopesa basine na 21e émission ndenge nini bapesaka bana kindoki yo bana oyo babebisa na kindoki oluki basali ya nzambe oluki solution zwete ba prophète ba prophétisa pona yo maloba balobo tali peneza pena ya solo yangoyo ba bondela melobi kwezate c'est parce que prophète wana azana likabo ya délivrance te nzamba pesi ba don spirituel apesi batu musu ya prophétie apie mutu musu ya délivrance o nzamba pesi ngeza likabo ya délivrance po alobi na ngai natinda kiyo ozalaki na maboko ya diable pona kokanga bavia batu pona kobebisa bavia batu obebisi bavia batu ebele okangi bavia batu ebele lelo ngai Yesu Kristo na longolo na libulu ya ténèbres na transporter na ye na yo na lumière ngai Yesu Kristo na pesi yo manda na nzela liloba na ngai kendeka kesika yo bebisaki batu bongisa bavia batu kendeka kesika yo kanga bavia batu fongola bavia bato wana ndenga lobi na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 alobi na ponyo lokola lumière nanga kende ko fongola bana nanga miso ba oyo bazana boumbu longola bango na boumbu ba o bazana prison bimisa bango na prison muto ayebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafungolaka muto ayebi ndenge babebisaka yende yebi ndenge babongisaka soki diable utilizaki nga lelo Yesu Kristo pe nzambe na nguya pe ya solo oya longa satana ngomba Golgota yenda utilize nga lelo pona yo yo balesa mwana na yo ndoki ko hésiter te benga tokobondela pona ye Yesu Kristo akokita akukaboma misu na ye akukanga matoi na ye apela bandoki akoyoka ngo lisusu te missionné komona lisusu bandoki te et puis Yesu Kristo oya traitaka spirituellement ako traiter pe mwana no spirituellement molimo akindoki wane kosila akozonga na kimia poete soki mutabebiseli yo mwana na kindoki abomi yo
abomi bana kobota, abomi mwasi no abomi mobali na yo, abomi génération à génération na yo. Po kindoki eza lokola kintekwa, soki ekoti na ndako po esili ezalaka pasi. Mais soki ozongisi Yesu Kristo na motema na yo, Yesu Kristo akotraite ka kindoki wana. Akosilisa kindoki wana na kati ya ndako na yo, pe yo kozwa kimia. Papa Daniel, naïbi que tu as en profondeur, mais avant de continuer par tu, comment on est comme ça là en fait? Nanda kunayo, est-ce que temple les qui maman a une interdiction, à côté un temple était ou bien ban? Oui, et nanda kunanga temple zalaki, mais comme na tango moko lupango moko na sombaki na sima maxia liberté. Yango nde place komaki siko siège ya temple pena ya munene nde komaki kuna makamyo so bande ko sala makuna menanda kuna nga pe na chambre musupe temple ezalaki o ya renfort na bande ko kota na kati na invoquer avion nzongo to cercueil bimi na koti na kati na pumbwe na ke réunion po bandoki ba pumbwa kalali akei menga na nde ko pumbwe kande na zaboy na invoquer avion et bimi na koti na kati na pumbwe na kei na ke réunion mais temple na nde ko sala makamyo so yali tangu na ye na bandi kotonga ndako nano esila kite ba recommander nga na sil salon chambre mo rapide na tsa temple awa poza ki pembeni ya mai po na renfort ya esprit ponga na diriger ki mai na koka ko diriger pour ndako nanga côté toza pembeni ya fleuve toza ba voisin na cité fleuve donc aweza kamo pepe bat ba ebeka grand maître atiki banda kune muso bieka kotonga pembeni ya mai bwemezaki recommandation ya esprit or que ezaki recommandation ya esprit te recommandation na Yesu Kristo ayebaki que un jour prière intercession pe bakosalama awa po milimo bato ebika pona leka pe ko détruire milimo ya monde astral ya prison na bomango bien donc c'est ça. Diable azalaki na mission na ye Yesu Kristo pe azalaki na mission na ye katinanga. Alors papa pour to continuer tout ce tour que tout le monde a bien sûr pembe na mai. Est-ce que lelo oyo obanga lelo hôtel hôtel bangi saka makambo dévoilara oyo eza makasi papa. Omoni soki likambo ya bandoki balukio na butu bazoko kayote ekomi na moi ti ko betanga ba masasi na ndako boye c'est que bazana elonga te. Po Yesu Kristo bi bitumbe koya elonge kozala ya biso. Soko za na Yesu Kristo na kati ya bomo inayo okoki kobangelo komoko te. Puisque Yesu ndabo makamolimo abomaka penzoto. Yende toza na posa kobangaye. Puisque muta mokili akoboma nzoto makoboma molimo te. Et puis barrière ya makila na Yesu Kristo ekabolanga na monda molili. Na yebi ndenge diable lukaka mutu na kamera po amona ye ezaka na nzela moko lisumu. Yango na yebisa kabana na nzambe po diable mona ote kamera diable kitalatala diable satellite diable za masumu po mona yote okoisami na 12 heures juste 12 heures 1 seconde tuza na nzela loba nzambe limbisangai miso nange moni mabe makanisi nange kanisi mabe matoi nange yoki mabe motema nange bombi mabe monoko nange lobi mabe makolo etambo mabe maboko simbi mabe osali repentance wana ozongisi bolingono na nzambe puisque moko taza lokola ye moko ta kokani na ye ezaka ka Yesu Kristo ndaza mo santo biso soto abato na masumu mais na place akomikota na masumu na kima ka masumu omoni na kima ka masumu na place ya komikota na masumu s'abonner belé bokolanda biso na 21e partie bokolanda biso to continuer kolobela bino tina nini bandoki baliaka bato pe babebisaka ba via bato bo s'abonner na chaîne na bino lingi ko benga numéro na ngeza affiché wana DVM Daniel TV bo s'abonner belé bo partager tozo banda campagne d'évangélisation le 21 tozo na campagne tozo banda à partir le 21 mais déplacement moko ezali pona mosala nzambe nazoke ko sala ngo na Angola ko banda ndenge toza bwe le premier ti avato koma le 10 na kozala na kati Angola do bana Angola bozelanga et monsieur koya tozo pesa bino adresse esika tokozala o tokokomela papa na biso Avelino Thomas nzambe apambola yo na organisation ozo sala pona koyamba mosali na nzambe na ndako na yo po mwasi oya yambaki mosali na nzamba yambaki Elize na ndako na ye azalaki na nyonso mazanga ke eloko moko nzamba kokisela ke eloko wana ezalaki mwana eloko ezangi kati na yo ndenge ozosunga na organisation oyo nzambe akokisa yango
bandeko nyonso mpo bakosunga évangile ya nzambe eloko nyonso ezangi kati na yo nzambe akokokisela yo ndenge ozosunga mpona évangile bosoutenir na bamateriel to banda campagne tokota ntina baintérieur bato babwaka bakalebasi bandimela yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bango bazwa bolimbisi ya masumu misala ozosalela nzambe ekotelema mpona kobundela yo nzambe apambola bino oyo nyonso bolandi biso mama bibi ishingo odia bisika ozali na Belgique nzambe amona yo Pasteur Ezekiel nzambe azala na yo Pasteur Ezekiel Dieu donné yo Dieu donné yo soutenir ndenge mesana ko soutenir même na mabondeli même financement Pasteur Blaise bambote belé opesa pe mama na biso soki na bo Sainte Judith azoyoka na pete na France bambote belé nzamba pambola bana na nyonso o balandi biso soki Yesu Kristo azongi te tokutani lelo na 23 na 0x5 na prière ya veillée de prière ya intercession elongo na mama na biso Thérèse mama Jessica papa na biso Junior mama Chacha na mama na biso Jetou na papa na biso Pati papa Belami mama na biso mbote na bino ezala ebele Yesu Kristo abatela bino na bondeli nzamba lola na kabiba na kobatela bango na makila na yo nguya molimo mosanto akitakati na bango azala elonga mpona kobundela bango mpe kolongisa bango na kombo na Yesu Kristo oyo nyonso akolanda témoignage oyo aleka na kobikisama au nom puissant de Jésus Christ amen.